à composer interpréter oh yo comment un monopole yako yo quand ça va yo ça yo mandefu makasi boy moi c'est mandé mobali mandefu mingi te moi ça leki mobali na mandefu mutu munene ya papa là na mabako ebele na mutu suki espace suki tonda te na mutu yo yuza mutu afinga mutu munene mais yo leki na mutu munene non c'est mon leki na mutu munene ozana ba o benga kama kero ozana makero ozana makero jalousie à nous quand nous matière comme ça un problème personnel après quoi que les côté lingate ba page ba tingaka ngai te baza lela mutu ko ngomba ki kusa ebi ngomba mweza na ipeni après quoi que lela polo lela pamba yo lela pamba mobali anikleti wana oyo alesa mobali na yo oyo alatisa mobali na yo po yo mutu oyebisa biso yango mobali anikleti alesa mobali na yo alatisa mobali na yo oyo mobali no akosalaka yango te pa na ye izo ni lokoloba ta fi o mokimo mbesi ebengana atelengana na libanda ya lula akokoza ye mote foluka ka mutu basa union complexée de nature mal aimé sans affection à la recherche d'amour, à la recherche d'affection. Invivable. Il faut vivre dans la société. Il faut vivre dans la communauté. Il faut vivre dans la société. Nous avons fi oyo officiellement papa les kana réseaux sociaux pour la combattre aboyi yo na kombo na ye yo lo baka otina maka awake enoka tina maka comme yo pe papa to lo ba changer audio les réseaux sociaux aboyi yo ba longo la kombo na ye yo potina maka papa to lati officiellement papa na boya yo aussi de tout le monde dans les réseaux sociaux asenga o longo la kombo na ye. Il faut vivre dans la société, il faut vivre. Il faut vivre dans la société. Il faut vivre dans la société. Au tingamaka, au lelaka na amitié. Nga au tingamaka na za camarade na kokati na déposao. Tuna comment quoi amitié toxique. Nene abona ki camarade au lelanga pendant 3 mois na mai na misu. Mokili yembi mabele tala lola yoka ba image eza tango zo lelanga na ki camarade enga ye sole nene abona ki camarade nene akote ngate nene atiki ngai nene ya lelanga na ki camarade ba oh c'est pas normal modelo yo lelanga na ki camarade tinga manga na za mingani notre comme on a né ya moninga ndio na kikamanga na okokate nizet maraso asa moninga na twaninga na bango ye asa moninga na nene atiki ngaye boya ye ozo lela amai na miso zo tanga yo zo lela ngana za camarade no owangana autant que les camarades nous sommes et comme ça qui est ridicule et comme ça qui est ridicule dans mon
mutu a créé kate. Il faut copier plagiat. A plagiat ka via batu. A plagiat ka evangeli a batu. Mana sala makambu ya ye mon côté ke asali idéologie na ye. Alors na idéologie te. Atambola na plagiat na plagiat, plagiat na plagiat. Ça ndoto pal, ndoto poso poso. Ngina na mnene. Moni. Kama mnene na ma. Ya makasi. Na mnene mon poso na. Ndoto poso poso. Ebo vivre dans la société invivable. Mutu makodia. Entreprise ni aza en Chine. Asa na entreprise en bureau na wezawe. Bureau na ki mitwana. Bilanga na Kinshasa côté zale zalate. Atekani. Entreprise ni salani. Entreprise ni salani, asalani. Yé moko na fait quoi dans la vie? Mutana ba visa nyonso. Tina visa ni felo, mas a rester. Ana ba visa mokili mobimba. Tina azatina visa o ekomemi na lifelo. Azana ngo deja na ba passeport na ye. Ti visa o ekomemi na lifelo. Azana ngo na passeport na ye, mas a rester. Ni crête mona batateka bakabelo ni. Aso na raté. Asa analyse na makambo abatuté oluki problème Niclette soit bongisi mobali na ye tomoni awa a créer mobali na entreprise la kisi ke alingité mobali na continuer ko dépendre na ye. C'est une femme à féliciter. Mbe pe bongisa basiti so moi ça bongisi mobali mabeneza. Niclette a créé Tondimi a créé mobali entreprise. Bon, mobile na ye a continuer ko dépendre na ye te siko yo entreprise na yo o yo taka mutu alata bachi ya foire boni foire oza a ba chinois non eza bientôt alata bachi ya foire amoni nga no be ba chel ton ba pese ba mo bachi te o moni ngande ti bacho na lati la kisi ko to na zo kende ba considérer. Mais attends, batbayaka babandaka te aye ayokota foire ezaka koto ba exposer biloko koto ba fournisseur ba tchaka biloko en plus za ko ba fournisseur to ba bezaka ba yonga na ba commissionnaire mutu bayaka ye asalela bati wana na mona ye osalela bati ya foire matana na bi mais fio elle n'est pas normale. Alata bacha foire comme ça le quoi yé ba considérer yé na makambo so kende na ba société yango wana tala bachi na nga yango oyebi na ba mais fi ola lokaka e makambo susu so lingo kosa oyo kata sonia batu bazana Chine na tala maka batu ba yeba ka Chine batu ba ka foire batu ba ya donc yes la biso de ba chinois azina considération ta ba pesier batch. Azanalo. Donc, azanalo kutamoko. Chou. Abinisi des sachets nae, il y a des pantalons. Maman Sarah, la qui s'appelle le côté kasi misiko des sachets. Ya yango no kitana wa. Alexis ko moko. Ala na moko ni ba na moko funda mo amke. Na ngala examine des sino bo yiba. Mwana wana koma ko donkinga. Sarah muto simple et you long. Ngam tu faki na like ici. Donc avec Chine 3 fois. Mais bien ta you long ité. Abunga na personne koma you long akiti na ye yangi. Mais abanga na ko na donkiye. Nous que mano abela muto. Na bate. Na no ke mawa. On a mis dans un problème affection. Et puis, nous avons affection. Qui soit amour. Et puis, nous devons vivre dans la société. Pour que ça non, il faut donner à l'ami. Il y a qui c'est un fait.
Moi, il faut partager. Partage. Non, pardonne ta sœur. Non, demande pardon à ton frère. Je veux pas ma soeur, demande pardon à ton frère. Dis désolé. Il y a bien votre fait. Libère maman banda. Avant de je me suis le quoi? La famille n'a attends, mais nous causons tes là qui s'est maté, nous en avons bon. Et ça là, Kodia. Il peut coder non plus, papa te la boya. La famille n'a pas côté. Azanga amour. Azanga amour. Invivable. Asumba kananganda partout à l'ékaka. Nana sala 6 mois na relation amicale. Nana asala 6 mois na relation amicale. Nana sala 6 mois na relation amicale. Avant na ba ninga pendant 6 mois en bon terme. Aye bien moté. On ninga na yoza à Christian. Na Christian on a plus de 20 ans d'amitié, 20 ans d'amitié. Lela, na réseaux sociaux, plus Yuma qui Sarah n'existe pas. Yuma Toro, qu'on les Sarah na réseaux sociaux zappé. Allez là, pas en pamba. Lela, atinga manga na ki camarade. Atinga manga na ki camarade. Na bini na zo kokate ko ekomi ko étouffé na. Nene abunga ki camarade, nene alinga tina ki camarade, nene abo lobisanga, nene abo yambanga, nene abo kotelanga, nene abo monde nene atikinga bomoni. Yoza mutolo bane. Yoza mutolo bane. Première fois na moi na réseaux sociaux, na ba page, na ba abonné. Nabata ba commentaire ba boyi mutu yo première fois na histoire nabata ba faux compte ba commentaire nabata oye ba tunyo ba boyi yo mito na ko ça na blague te fo mo te me suka oye bitu mo te me suka mo te me suka Mon banda classe le 26 à partir du 26 ndi na zongeli ko kata wende 14h si ko na ko takaba wende na nyonso ti ba 17h bato ba monanga mito mamu ba na tambola na tongo atambola na tongo ko banga kabato tamupe panza na mutu mabako mutu makodia. Oyebi technique nyonso yo chakis na makodia. Donc yo quand on a un monopole, ya ko yo donc yo na engana ko toucher yo ko toucher banani. Yo za ne ko toucher te. Banda mona no abima na réseaux sociaux, yo za mo toucher te. Avant de toucher, autant les notes. Et là, on va toucher bateau. On est plus sale qu'un noki. Existence est noki. Et là, on dit qu'il faut toucher les moutons, ça les passe. Bon, ils ont des locaux. On peut toucher les moutons, il faut ça les passe. Pour montrer mon caca, on va toucher la bouille. Moi, on a un noki. Avant de tourner, il y a des choses, ça n'a pas tâté. Est-ce que Sarah Coco touche, je peux Coco toucher ma vie, vous ne pas vendre qui passe pour yo toucher. Yo, Sarah. Voilà, yo, on est vendre les motos. Vous ne pas là pour yo toucher.
Mais mon temps dans le parce que si on t'a fait une qui consolation na ye Johnny Ondoti. Ataka maman est noki. Moi na ko tunoka après à la bello. Moi na yo moko bota na libumu na yo me 9 mois on me laisse libérer nous. Atuno maman la bello combien? O tombo que bloqué. O bloqué les mon ami. Asa ndo so ba la belote. Moi note souvent lingi abakisa apoti abakisa implice na mon bon maman ma bénine moi na yo moko boto mais 9 mois na libumu o me laisser libérer pendant une année pendant que Mila libérer pendant une année ndeye mo sara yebisaki nga pour ça on a na eno ki baba ki nyoso sauf pananga. Neye yo moko yebisaki nga eno kamela libele pendant une année. Moi na no moko me laisser libérer ni ko mona me libérer 2 jours pas 3 jours pour libérer we bimati. Elle souffrait, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Ozana poyo ko yakaka we yaka tour Eiffel ngana zana ngana ko yana ngaka tour Eiffel te. Ngano la tour Eiffel te lundi no teka eloko ya makolo o ba na ngoni spadri avec na nkubuni no teka on a 17 ans yo oza ba visa poyo visa na ya suka ezala oyo kendele lifelo vraiment ça bena spadri non yo visa na ya suka eza oyo komimo na lifelo. Et moi, je suis là, Ozana ma visa ya mokili mobimba tina visa li felo. Mais maman. Oh, là c'est enoke l'argent ne fait pas le bonheur. Na million wa buto zalaka nango na matadi no ya sustain matadi no ya weekend mo limbisanga bana biso ngeba ya musala et permettre de ba déplacer bana contrôle musala lundi mardi mercredi yo sara mbongo za millions za no ya buto wala ya monde des ténèbres yo mais oza mutamilila na milila bolimbisanga yo nande na mutu nana mutaza moko na mutu moko akokoya te moni mutu akokoya azate musale permettre yete moni musa mwasi bomona kiana musale permettre yeta ya le matin de tout on kana fin semaine de tout ya ata vendredi pour un contrôle à Moussala lundi, mardi, mercredi, moi bouger zate. Yo Sarah mutu makolia. Mutu mneni panzana na mabaku. Ozu susu batio su na maki. Yo mira batu, yo makeo, yo zana makero. Donc mutu moroboe. Amila libele ya mbanda mama la mbanda ka bapolo ezali bapolo na sa video bapolo ezali balinete eza bapolo ezali balinete eza amila libele ya mbanda ya mama amela ngata na Kinshasa te makenda omelango na mbanda ka olinga ndeti yo lobala bato ndeti yo je linga musala kwa ndeti yo kaki ongai bato nyonso na ba page na bato nyonso basangeli ngate bato mona koza invivable et pour vivre dans la société un manque d'affection, manque d'amour invivable.
entre effectivement d'amour et comme ça kanda kanda. Et comme ça kanda kanda. Mandefu makasi. Ça au 4 à 0 faute. Tu dois en 2028, tu as 4 à 0 faute. Pour écouter les mandefu nona au rata ko zamwa mobali. Quand mon ababa si, parce que un moment mandefu moko moi ndo si mais ça moi sexy. Yo mandefu ne ko buka batu manzaka mais on va qui est comme bota les sous et bota déjà ce que comme bota boy et qu'il est 4 à 0 foot mais ouais ça pas ça viens Sarah au 4 à 0 foot tu nous 2028 ans au 4 à 0 foot laser estime et bon koku ba mande fona laser esima ko bo mande fona sangwai peut-être mande fona za mande fe ata ba mande ba mande fe ko ba bon ten pasa akata me bakata boy ekiti boy kati boy we non boy vieto là viens-toi là. Jalousie à lui, Niclette. Jalousie à lui. Niclette a dit l'homme mabé. Attends, raté. Mais, abandonne ma salon depuis ma sina. Et bien, attends, raté, au ban d'entreprise à lui. Abandonne ma salon depuis ma sina. Yo tanga. Entreprise na yo kasata na Chine mo za wapi pour le roi na Kinshasa za na moté na Chine mo entreprise no eza na meblen entreprise na yo oza na ngo esala ni yo tanga ton dimikas yo tanga pour ya tanga te ko ke classe za bien yo ko ke classe za bien yo mtu ebi merci te pardon te. S'il te plaît, éviter. Il va supporter les autres. Alors, il y a un Amazon. Ah! Sarah, yo. Oui, Sarah. Sarah. Entreprise de Amazon. Non, ça n'a pas été. Ça a belle explication. Mon mari, artiste, compositeur, interprète, tu vois, moi, je suis un bangaye. Il y a une entreprise des Akawapi. Pour y a Niclette, adresse entreprise des années. Il y a Loulouana, adresse l'entreprise Nezali. Nga mol nanga adresse na Ezali. Pour nga na mol, adresse à mol nanga Ezali. Kisigo yo. Bilanga na meza wapi? Bilanga ezala wapi? Bilanga meza makomeni. Journée pour que ça récolte. Jour à récolte, Zaka. Vous avez ça, ma belle. Récolte. On a transformé à cas. Il y a que dans la bloc, il y a que dans la bloc, grave. Il y a que dans les lois. Keteke na kendo bimsa makala na ye na ona masina wana mama ba sombite yeke nda bo yeke nda world yenda za ye for world oh non mo ben na kasa la pilipili ba transformer ngo était comme en États-Unis na supermarché ni komba pilipili na ba États-Unis komba pilipili na nani
ça va pour faire le bien au coup femme pour les au coup femme pour les la pito là au coup femme pour les l'eau tard moi dans la Dubaï c'est un kanelanga pour ya kanelanga kaka tanga kanelanga liboso tanga ye Dubaï akosi na kiti na ndako na charge bala kisi na ndako na nini na okeli kama na leki ngani mia na kota charge na Dubaï wana kutanga ya tanga kosa no bomwe wana na kota ka charge une fois na bi na kota charge kuna ke kababi low cost na kota ka charge kuna ko kababi low cost mais ya kosa bon na tika ko vanda na charge ate ngana Dubai na vanda na Alnada Dubai ngana Dubai na vanda na Alnada Dubai na tika ko na vanda na Alnada de Dubai na tika ko vanda na Charlotte nit ana vanda na Gombe. J'habite Gombe, na vanda kana Thierry, na vanda kana Gombe, na Simaya Zara. Ni to mono yo. Ayaka kosaka. Oya ça le kuta. On va parler en français. Tu mens comme tu respires. Zolobe so yebiete on dimelié wabi bata formation za opesa formation yo moko yebi ata wenzi mokote na bi bota kaka ye mutu apesa bato formation akenda kana bato Dubai so na formation ya sorcellerie ya kindoki waza nango mais ngam te fa kina pesa ye VPN fo ya sala na Dubai. Mais ce que bateau yo tinda kana formation donc ça ce cas on loba likambu akenda pilipili na ngato ça en transformation aba pilipili na ba pondo transformation to comme si en poussière wana ce ko biloko alota kana ndoto biloko alota kana ndoto ya ko bete yango so ana to na Dubai ngai na tika ka boy na pesa démonstration ya bilo tanga beaucoup o peke na boutique na ba evite na monde ala ko na comme saturé na saturé na pesa démonstration ya bilo na tinda par semaine ya za so kanyi akimi kat non vraiment dans une docteur dans un hôtel ayebi bilo na tinda par semaine na tinda mon avion ayebi akokata ko tinda ta sac moko na avion ye mutaya déjà mais ngam tu vas na la même cargo au fait au kanga biloko na ya mai ils ont tombé ça merci est-ce que ils ont manqué un respect non kele mawa pour na okela ki mawa na ba ba tu so ye na okela ki mawa pour na comprendre que ça manque l'affection. Pourquoi on a ça qui m'a accès à moi de Wendy pour moi qu'elle est perdue à la Chine elle même pas Wendy elle même pas au Meloko elle même pas côté du côté de Meloko na Kinshasa ngam na qui c'est formation on peut ça battre il y a moins de ténèbres on a aussi une formation pour même et c'est que quand Meloko na mai ngam na qui c'est qui le cause en bon unité il y a quand même awa au son babaji formation on y appelle ça bateau comment le banana bien là sur maintenant bateau bloqué mais là sinon donc c'est vrai que ce système même encore c'est bloqué à $1 donc là qui sont mis local pour la qualité les incolons on a les abattements Chine ba polo les hommes ba carte ba ta Chine bon comme ça va na éviter vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokolia no zero, lo bezala kina 10 52 yo bokolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.